seni tozana yango eza seni oyo tolingi te eza seni oyo moto azokamba mboka monsieur Félix Antoine Tshilombo nde atila seni na ye eza seni na ye eza seni na ye parce que quand Dima za moto bauti kozwa quelque part c'est son ami en plus ancien membre ya IDPS pas un moto ya tribu na ye auti kozwa ye aye a imposer biso ye pour que abimisa ye ndeko Félix na pouvoir kasi eloko oyo esali ke ba pays eza ba pays misato toza na Centrafrique tozali na Mali toza na Burkina Faso boyi France pourquoi eza pona politique na bango ya mabe moko ya ba recommandation leader national loba to négocier na Rwanda te to négocier na ba puissance internationale pour baza sima ya Rwanda et baza ko appuyer ye surtout négocier na ba puissance internationale Rwanda Angleterre États-Unis bako yebisa Kagame ke bitumba esani esila pe ekosila plaît alingia sala moi City numéro boye par exemple les gens qui carte électorale il y a des gens 30 40 personnes basangani baki ko accompagner ba pesa bango ba 5000 ba 10000 za pour la pauvreté pauvreté sur les populations vivre bien et que tu as déjà création facile de la partie politique est bien en difficulté de la politicien vraiment au sakana na population parce que ba ebi que surtout que population ya comme dans nzala osa nini ah oui. Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes de Séance du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente en émission Nabino, parlons-en. Merci à Rabouya derrière la caméra et à vous, chers abonnés de Séance du Congo. Vous informer, c'est notre devoir. On est toujours à travers notre mission Tokolembate, Kosola Nabino, Maïmata Limo Kanabiso, l'actualité à Kosola Phare. Cette émission, vraiment, les alliés BD, Tokolobela Boye, il y a président en France. Macron na Kinshasa toyebi ete atali na tournée na Afrika et tomoni lolenge population etelemeli yango eboyi Macron na mboka na biso population yobi ete Macron azali kotravailler na Kagame et tolingi yango te parce que nos frères et sœurs bakokufa na est du pays tokolobela pe même atali élection 2023 lolenge makambo ezosalema tomoni chaque jour la création ya ba parti politique et comme Tokosolango à travers cette émission, nous avons dit Ngamo côté, nous avons na mboka Pablo Mubungu, na ende Tokosola, Matali Ekolo Congo, azali cadre communicateur na Nouvelle Élan, a repé sa makanisi na ye, lolenge mboka ezako tambola. Je dis bonjour et bienvenue mwana mboka. Bonjour Maman Doriana. Pena Pesio, merci pour l'invitation. Bonne santé. Santé za malamu. Parti dans un nouvel élan. Il y a le leader Adolphe Muzito Malam. On a profité de l'occasion pour que nous souhaité tourner là mon leader Nabiso na Grand Bandundu. Et Zali Koleka Malam na début wana moi makamora mabe et Salemaki c'est anti-démocratique. Baboya qui a ça la meeting na Kikwiti, Baboya qui a tenir une rencontre dans le cadre de l'université populaire. Maintenant ça va. Tourner aux salles malamu puis ba résister ça il y a bien. OK, tout le monde bayi a décidé ba tout mingi ba ko ba ke kuna ba mbaki bino bito côté ba bengani bino ba ko senga le président Martin Fayulu ba ko réclamer population, ils a ko réclamer le président Martin Fayulu. Non, ils ont le coup mais ba image na kata Facebook au mutu so zotala. Grand Bandundu ezali fief ya leader Adolphe Muzito. Azali moto abotami na kati ya Bandundu akoli kuna après aiko continuer ba tine na Kinshasa ti asali musala ya l'état ti ndenge zo continuer musala lelo donc kuna autorité na ezali incontestable pe moi na mboka Martin Fayulu soki kuna ba vota ka eza grâce ya mokonzi Adolphe Muzito Martin Fayulu biso toyebaki avant 2018 azalaki na poids populaire te azaki na population ya makasi sima na été pe eside ezaki parti moko ya malonga te eza na Genève nde ntango balider basangani na ye na kati baponie comme candidat
pour la opposition na ba élection il y a 2018 nde ba yebisaki bato oyo balingaka bango ba yebisaki popularité na bango que bo zana sima Martin Fayulu bo voter pour que akoma mokonzi ya mboka enfin que na ye na biso to gérer mboka ensemble. Donc ce qui mokonzi Adolphe Muzito te mais Martin Fayulu na bandulu ba chaka ya takate pour kuna ba yebaka été. Il est de bandulu. Bon so kozana bandulu nde forcément ba yebi yo. Ngai boy naza muto ya bandulu. Lelo soki na kena ko sala ba explore Adolphe Muzito zo sala na kokate parce que naza muto ya bandulu na boya ngote mais batu ba yebi ngati. Naza nanu leader kuna te. Leader ya grand bandulu jusqu'à preuve du contraire ezali Adolphe Muzito. Ok, je crois que les gens qui nous regardent vont comprendre. Parlons de l'arrivée à président français Macron à Kinshasa. Tout le monde, population intérimaki, intérimaki peut falloir pour pas. Oh, babi, azaki parmi les musiciens, maître Gim Saboyaki, mais qui va accompagner le président français Macron. Mais population, ils sont contre. Boye Inaye, balobi était Macron, ils ont travaillé en collaboration avec Kagame et Kagame. Azali mokonzi ba M23 et nos frères au Serba kokufa na SAPI to moni boye inaye aye je crois na bantu babi minuit 22h mais aye na butu mwana mboka par rapport na yango lui ici à Kinshasa réaction na M23 est soutenu par Kagame et M23 bazande ba soda ya Kagame otoza nango na Congo ezali agression ya Rwanda batindi ba élément militaire na bango awa pona ko agresser biso pona ba richesse na biso tozana yango na sima ya Rwanda na sima ya Kagame oui tozali na France tozali na États-Unis pe bamboka mususu bango nde bazali ko soutenir ye bazali ko pesa ye ba aide sans bango Kagame ko kozana makoki ya ko kota na Congo te asala nyonso oyo motema na ye esepeli ki asala. Et par rapport à son arrivée, votre point de vue? Oui, arrivé naye biso toloba au travers ya leader national Adolphe Muzito on a 10 recommandations oyo abimisaka avant que tout ça la marche na biso ya soutien ya na ba FARDC na moko ya ba recommandation leader national loba to négocier na Rwanda te to négocier na ba puissance internationale ko baza sima ya Rwanda et baza ko appuyer ye surtout to négocier na ba puissance internationale Rwanda Angleterre, États-Unis, bako yebisa Kagame ke bitumba esani esila pe ekosila. Koya ya Macron awa. Oui, na sima na ye mabe comme biso mingi na mboka na biso, pe ezali ko connaître ko comme la biso. Mais to trouver yango comme occasion pour que ton négocier de telle manière que relation na biso na bango ekoma ya sika. Pe na sika na yango wana esala que Kagame a la possibilité de avoir ça la mabia. Kagame biso tout le monde a rapena yété. Azandi balba en français épiphénomène. Cause il y a nion sur la matière première. Ba mindele bazo zo yango na nzela ya Kagame tant trouble côte si na est. Ba soda ba occuper ba zone minière. Baza ko exploiter. Ezo bima ezo kene na Rwanda partie ya Rwanda ezo kene na mboka ya mindele. Na mboka ya ba grande puissance. Il faut tout négocier na gouvernement en place et négocier sans complexe et négocier pour que Bitumba Est et Sila et négocier pour que la grande puissance na président Macron denga zawana azali ko représenter Occident mobimba Occident ezali banani Occident ezali mais na Union européenne je crois lors il y a réunion mo esalami kuna bango moko na kati pe baza d'accord te na boye ya Macron na Afrique. Parce que ce n'est pas que la RDC, mais ça dit qu'il y a des pays africains, des boy Macron na bamboka na bango entre la RDC. Kasi eloko oyo esali ke ba pays eza ba pays misatu toza na Centrafrique tozali na Mali toza na Burkina Faso Gabon ba boy France pourquoi eza pona politique na bango ya mabe bozo la kisabatu elongi ya meme nzoka te boza bankoi na sima bozo tinda bato baya kosala mabe bozo perturber fonctionnement normal ya ba état na perturber fonctionnement normal ya ba état na biso bango ba centrafricain ba burkinabé pe ba malien ba telemi ba kati relation na o Italie c'est le plan militaire c'est le plan sécuritaire na France
les lots baké na ngambu ya Russie parce que Russie pas sa puissance ya makasi sur les plans international parce que percer na bango na kati ya nani ya ba pays wana on a aussi côté en Congo Centrafrique Burkina Faso et Mali et bangi si bango pe ba occidentaux ah RDC yo to yo surtout ka bango pe ba c'est le la Mali Burkina Faso na Centrafrique baké na Russie pour que Russie appelle ça bango protection militaire oui ko sala que ba pays nyonso o bazaka na posa ya ko agresser bango na posa ya ko sala bango ba ko kali sous-souté de ba bangi que RDC a ça partenariat na Russie et ko sala que ba industrie militaire ya Russie et ya awa to ba formation militaire na bango awa to komana makambo na bango ebele awa ba initier ba na biso ya mayele na makambo ebele oyo esengi ke tozala nango a pour que mboka na biso ekende biso babangi peti et puis la Chine de plus en plus okende liboso ba marché nyonso atoza nango bato zonga eza banani eza ba chinois eza société ba français nde toyebaka kala quand tozaka bana mike eza société ba américain. Mais aujourd'hui pour nato ke na ba sujet na biso mususu vous êtes d'accord que la Russie a ko soutenir la RDC parce que alors il y a ba marche tout moni sans Lumumba les amis de Bruno, les amis de Mont-Séan, Baza comprendre, balobi que président Poutine aille à la fusion de la RDC. Et il y a beaucoup de gens qui font appel à président Poutine. Et pour nous, point de vue rapidement pour tout côté. À la question. Il faut qu'on négocie avec les grandes puissances. Et le gouvernement Nabiso a négocié dans Rwanda pour que Kimia aujourd'hui, la félicitation l'Union africaine, président Fati par rapport à la diplomatie en président Macron a eu sur invitation à président Fati a eu pour protéger l'intérêt de la France vis-à-vis à monter il y a les Russes dans la Afrique vis-à-vis à monter il y a les Chinois dans la Afrique et en particulier dans la RDC. Sur les plans international, il y a un conflit d'intérêts. Chaque puissance a protégé ses intérêts na l'Occident. Bazana ba intérêt mon côté na ba chinois na ba russe. C'est que ba monique ba russe bazoko avancer mini na RDC. Même ba chinois tika to kende tozongisa bango sima to protéger ba intérêt na biso. Tozana pétrole, tozana matière première, ya sous-sol et belé. Ba monique non soto tiki la mo bateau et comme ça bango encore plus puissante. Pe ko ça la guerre battre biso la biso leadership sur les plans mondial parce que le monde sur bien ezali sous leadership il y a Occident en majeure partie parce que Russie a une zone d'influence militaire Chine paix la zone d'influence en Afrique c'est l'Occident bango ba ye awa pour que ba zone qui ça ba pays wana sima afin que ba garder Afrique sous autorité na bango yango na lobby leader na biso a proposé que to négocier na ba grande puissance bango moko ba ye to négocier na bango pe na négociation wana et ça là que Kagame a sous na droite ya ko sala bozo basaka na RDC guerre ici là so pe ba wana ba entreprise na bango awa na est ça il a na katambo na so pour que ba exploiter ba engager ba congolais l'état a gagné par l'impôt a gagné par plusieurs autres moyens. Ils ont m'abêté. Ce qui peut pas montrer que baroya quoi pour être militairement formation industrie militaire nous sommes en opposé sur les plans militaires pour que mboka ekende liboso ba pesa biso yango mais aussi la diplomatie oyo to ko déployer awa la makasi la diplomatie na négociation pour permettre que to changer bango direction na kati ya relation tous en na bango parce que relation yango ndenge ezalelaka ndezo sala que to souffrir ndezo konde ko souffrir. Merci beaucoup, Mamboka. Nous continuons avec cette émission. Parlons, il y a création, il y a ma partie politique et BD. Tout le monde sorti à mon Mamboka Corneille. Nanga, bazale BD, au bazan continuer à créer ma partie. Et chaque jour, ma partie est ça pour créer. Pour nous, c'est un danger pour la nation ou tout zonga. Nathan Mobutu, parti unique. Bon, la partie politique qui s'est créée et belé, c'est aujourd'hui plus de 650. C'est un danger pour la nation. Mais, NASA préconisé des débats en français que tous ont un parti unique. Parti unique est allé antidémocratique. Ils ont mal à monter. Pour ça, une démocratie responsable, une démocratie qui sécurise l'État. Et non une démocratie où ils ont mettre en danger l'État.
ndeti na Itali parti politique ezali lokola eza usine de production des hommes d'État. Il y a bato ba bengami pour gérer l'État. Il faut généralement il faut aller dans un parti politique. Si avec les autres vous vous organisez de telle manière que lobby vous êtes candidat et puis qui veut poste et à responsabilité. Donc ce n'est pas n'importe quelle structure pour que et ça la maloko la mayebo et bi maloko ba mbinzo et comme maloko eloko moko ko sakana nango. Mais ce qui est talibé au monde, il y a des causes. Il y a des partis politiques et comme Ebele. Parmi les causes, il y a des partis politiques comme Ebele, ils ont niveau de désaccord entre les Congolais. Les autres, c'est que les Congolais, tout ça la difficulté, il y a que se mettre ensemble autour des projets pour que tous travaillent ensemble. Même les bandes politiques, ils n'ont pas ce monde Congolais, ils sangani, ça les locaux moko boye. Ils n'ont pas 10 ans, 15 ans, soit on a Kabouani. Voilà, c'est la majorité des Congolais. Quand on parle de la majorité. Congolais n'y a sauté. Parce que exception est aux Angaté. Exception est aux Angaté. La Mouka, ils sont toujours ensemble. Et le coordonnateur, c'est Martin Fayou. La Mouka, puisque après du contraire, ils ont un problème de mon côté. Mais ce que Zongi n'a passé, tout le monde qui a regroupement, Mingi Salema, Panzana, ils ont dit à l'incapacité des Congolais de se mettre ensemble. Et ils ont très dangereux. Ce côté le peuple du peuple français. En tout cas, il y a la difficulté à se mettre d'accord comme nous. Ce côté structure le logo là, Sokoda, au ministère va créer, maman, il y a toujours des problèmes. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord autour des projets, autour des décisions. Il y a toujours des problèmes. Au moins, il y a un politique. Et puis, orchestre leader donc c'est un mal qui nous caractérise les Congolais où ils sont très dangereux. Et quelle solution vous proposez? Moko ya ba cause oyo ça qui va parti politique bota mebele na mboka na biso ezali ya mwana. Deuxième cause on a ko citer dali égoïsme et égocentrisme. Mutazo monaka que nyonso nde fait de la centrer sur lui. C'est lui qui doit être le leader, c'est lui qui doit conduire les autres. Non. Est-ce qu'il faut que Moutounion sonde à la leader, à conduire les autres? Non. Ce qui est par concours de circonstances ou à cause de ses capacités. Et c'est qui vient à conduire Bisso. Tout ce qui a conduire Bisso. Mais dans Congo, tout le monde veut être leader. Toujours, ndeti Moutoulouko là, Corneille Nam. À ça, la relation, il y a bien à Kabila. Pourquoi pas quand on a pas perdu? Ils ont un leader politique et belé, il y a un parti mallette. Ils ont une relation bien. Exemple. Union sacrée. Exemple. Tu as vu le rôle la Fillon, Dondoboni, Nani. Que c'est très proche du chef de l'État. Il a un parti politique, alors il est très proche, alors qu'il est très proche du chef de l'État. Pour Nani. Parti politique en Solandé, là, on peut dire qu'ils ont une existence, mon côté effective, même dans la capitale à Pamba. Pourquoi n'est pas comme membre à IDPS, puisque vous avez déjà une relation à bien? Na muta aussi vous avez la président IDPS. Pelelo Boazali, mutu oyo a wuti na IDPS avant qu'à comme on a beaucoup. Pourquoi pas? Donc tout le monde veut devenir leader. Et puis positionnement politique. Tout ça na politique moro boye. Au moins na mutu mandat na ici il y a comme ça manière pratique à la pouvoir. Parce que aussi une négociation. Sur la négociation ils invitent les partis politiques pour n'avoir ça l'accord. Chacun veut se créer un petit parti politique pour un positionnement dans la situation d'Engouana. Sur cette situation d'Engouana, il s'est créé. Ah, moi je suis parti tel. Alika, je vais payer pour que ça ait un poste politique. Enfin, que a participé dans la gestion. Tant on a participé dans la gestion, on a participé pour Bolamou Yambokate, on a participé pour Aïba Mbongo à l'État. Enfin, que a bon sa vie. Oui. Toboïté que le parti politique a vraiment un caractère nationalité. Parce que la loi a sa obligation que les partis politiques n'y sont faisant un caractère national. C'est-à-dire, entre autres, qu'il faut dans un siège à travers tous les territoires nationaux. Ok. Dans tous les sites, dans 600 et quelques années, ok, par peu, qui est parti avec Penguin, la siège, parti à la partie mingi zakaka na capitale puis na kata capitale awabazana siège mon côté oyo au kindokuta ba réunion salimaka avec même au moins 100 personnes
ezalaka te sikoyo lokola population est très pauvre motu ntango asali parti politique ata réunir 1000 personnes il y a quand même quelques personnes au baza wana mpona accompagner par exemple alingi asala mwa sitini moko boye par exemple alingi akende ozwa carte électorale il y a des gens 30-40 personnes basangani baki koaccompagner bapesi bango ba 5000 ba 10 000 eza mpona pauvreté pauvreté soki eza te population ozovivre bien ekotia déjà création facile de baparti politique ebele na difficulté de bapoliticien bakoma kosaka na population parce que bayebi ke soki tobi ke population eyaka koma aza nzala osala nini aoya et puis ce sont des politiques où ils ont réduire via la population pour leurs intérêts. Oui, l'une des causes il y a misère à la population et ça qui population au monde si population comme riche non manipuler les sous-soutés. OK. Les lorsque même tous en a vote tribal, bazo voter parce que dans ta tribu. Ils a dit à la pauvreté. Moyen va s'organiser de telle manière qu'il va voter pour un projet exact. OK. Confiance on est à la population envers des projets parce qu'il y a un projet réalisé dans le monde. Malobaka ya pamba yozo kosa no bango. Na ko citer rapidement cause mususu na retenir la stratégie d'appui et justification des salles combines politiques. Mutu lena ote kolobake akomi na suka manda alingité. Alingis ko créer moi bloc moko boy pour katika na pouvoir. Ndenge senga en négociation, il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques. So ba boy ba ko zwa parti au mususu. Non revenir na point notre cité wana, je cite rapidement le système électoral tous en peso favoriser création de parti mingi. Mon système électoral tous et amalam tous dans le système na France. En France, basé na élection législative pardon à deux tours. So boké na premier tour on a parti mo une majorité des voix et tout regroupement politique mo une majorité des voix. Faut boké na deuxième tour mais pourquoi dans la deuxième tour il y a des conditions pour un candidat moi c'est 12,5. Pourquoi je vais voir belé mais c'est y wana yo atteindre monter mo participer na deuxième tour ils atteindre na deuxième tour ndé so boké kuna n'importe quel nombre va voir ko ceux qui ont peso droit ko siège mo comme ba eto misatu ko zo na yo et pas na biso moi je pense ndenge moi na mboka Adolphe Musutu a proposé un système majoritaire na tribune na yemo pasala système majoritaire c'est que oyo atteindre un certain nombre de voix pour PC majorité ou bien tout ça système PSL pour na ko sala que acteurs politiques bazala obligé à ko sangana tout ça to chata sei moko boata 10 to 15%. To un seul tour ceux qui ont atteindre 15% des voix exprimées pour participer à la répartition à la siège T. Car ceux qui vont atteindre 15%, on a le droit à la répartition des sièges. Les partis politiques ont le droit à la répartition des sièges. Ils ont le nombre de voix, combien de sièges par rapport au nombre de voix aux yeux. Et puis parmi les voix, ça pour réduire le nombre de partis politiques. Nous avons une stratégie d'appui et de justification des salles combines. Les autres aujourd'hui exemple est à Seni. Seni tozana yango za Seni oyo tolingité. Eza Seni oyo moto azo kamba mboka Monsieur Félix Antoine Tshilombo nde atira Seni na ye. C'est quand Dimaza moto ba oti kozwa quelque part, c'est son ami en plus ancien membre ya IDPS. Pas un moto ya tribune na ye. A oti kozwa ye aye a imposer biso ye pour que abimisa ye Ndeko Félix n'a pouvoir. C'est-à-dire que a comme c'est Mokonzi pour la deuxième fois. Parce qu'il y a que Azan a bilan pour défendre te. Bilan exact. Il y a une petite parenthèse, il y a un moment que et là on voit des contrats chinois puisque ça fait actualité. Bon, j'ai profité de cette occasion pour en colobaquer. Les bateaux n'est pas qu'ils Adolphe Mozito. Adolphe Mozito Azaki ni gestionnaire, Azaki peine exécution et un contrat. Il y a Chine na RDCT même matata mponyo yaki simana déjà ça qui tweet a dit que non premier ministre qui a droit à participer dans makambo contrat chinois parce que c'est une affaire de la présidence de la République par rapport à sa signature même par rapport à la gestion et c'est là que moko faki ko la musa yango depuis début à mandat
oui, il y a des répartirations, makambo j'ai fait le baiser solo. Mais pourquoi qu'on l'a musango na année électorale? Ce sont des combines politiques bazana pour ça ba écarter ba candidat bazona ke ba makasi. OK. Ba tuloko là ba Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, mais bon, Italie leader dans Adolphe Muzito, pas été parce que nous n'avons ni la gestion ni la signature il y a contrat chimique. Ba partie prenante ba ebi ba tolobi, c'est ni wana tolingi ya ngote. Même loi électorale na tolingi ya ngote. Bon, et sengi ndé ba basela ki loi électorale na bango c'est ni faut la paix na ba représentant ya opposition. Ba vrai parti opposition, ba vrai leader ya opposition auto yebi. Ezali ndeko Martin Fayulu, ezali ndeko Adolphe Muzito. Bon, le PFC basali mabe mingi na mboka. Mais toujours classé bon en opposition PKK. Mais aussi il y a aussi beaucoup de partis politiques au basalini na bon opposition, muso peut-être na bakenda na bon ba élection té mais bazan opposition. Non mais au basali ba figure emblématique, ba figure très connue. Ezali tozomona Kabila avec son FCC, ezali Adolphe Muzito, ezali Martin Fayulu. Bango ba boyi parce que ba monique makambo koleka bien avec Seni Owana. Ba ke bazui ndeko nani oya Dipro Costa Mutamba. Bazui ba cheye wana na kati ya Seni. Babi mais yé pas opposant le rôle bango nyonso. Ozomona avantage ya création de parti politique ebele. OK. Pas mon question que parti politique est amukié. Bah parti moko bien structuré fort avec beaucoup de rigueur moi na ça ba combine nanga et aux alati ba ke bazui muto azana poids politique moko te Dipro wana ba lobaka ezana ancrage social tende to lobaka na français na kata société congolaise population ayebi yango te lelo Dipro wana aza ko servir des garants pour que ndeko Chilombo a même absolument élection na seni na ye pour que fraude électorale et ça les déjà fraude électorale en maman et c'est bandaki ndenge tozolo baboy bakangaki équipe d'avance ya Théo Kazadi na niveau ya Chikapa kuna na matériel électoral accident et salemi biloko wana bimi boy population monyango ajuango représentant na public congolais mobile bakangaki sous mutumo na ba carte électorale vierge na territoire ya Masimanimba. Nous sommes les autres qui na seni akadi ma élection malamu ekozala te. Tozo belela tongo midi pourquoi que il faut tout sangana ba partie prenante. Na roloba ngol sous lelo ezali union sacrée, ezali FCC, ezali la muka, ezali société civile. To sangana pour que to bimsa seni ya malamu. Seni ya malamu pour que tozo ba élection ya bien. En fait, le président a la président a un peuple pour la respecter. Et là, comme je dis, dans la négociation, dans la puissance internationale, ba consommation ba échouer ezani. Ba ebi que peuple a voté à yote. Ba chaki okocha. Pour le malabisoni. Parce que moko ya beloko esala force ya moko ezali légitimité des dirigeants bato bato diriger ba outil vraiment na peuple. Parce que pas na biso zo sala ndenge wana tete mukonzo toza na lelo to ebi biso nyoso ke. Ils ont un arrangement qui nous casse des lélo à quoi mon konzi. Ozomona. Kagame a respecté mon konzambo canabisoté. Beaucoup de structures ne les respectent pas parce que bah ebike azaki élité. Mais wana esi eleki. Tolobi non. Pour les prochaines élections, tous la vérité des urnes. Voilà, voici les conditions. Les conditions ali entre autres que tous la cour constitutionnelle obso de Rondi. Mais non cour constitutionnelle selon le président Félix Tshisekedi pour que va valider fraude électorale. Et puis tous na seni ya malamu, puis tous na loi électorale ya malamu. Et loko wana tozali ko senga yango, il faut essayer pour que nos élections bien c'est pour l'intérêt de tous. Exactement kaka pona intérêt ya lamuka, ya FCC, to ya société civile. Non, c'est pour l'intérêt de la communauté nationale, pour l'intérêt ya mboka na biso. Les pouvoirs en place azana raison te ya ko continuer ko boya. À se rendre compte que raconte on a depuis très longtemps ils ont une condition il y a unité nationale une condition il y a des dirigeants qui vont respecter à travers le monde pour que tout ce qui kozana buzoba oyo tozanango à chaque fois des guerres voilà. Merci beaucoup mon amour quand je crois que le message est l'équipe malamu to comme inasuka un monde ba téléspectateurs
toujours na pesa bango merci puisque kofanda liboso ya téléphone aux Olanda YouTube, il faut payer sa temps, il faut méga. Donc ceux qui moto azui temps wana ya kolanda faut que pesa merci. Et ndenge pe basala ka bongo eza puisque base à la page par rapport à makambo ezoleka na mboka. Parce que population da votaka. Population ndenge votaka wana soka za mal informé à voter pe mabe. Population faut azana information malamu pour ka voter bien. Tant que voter bien eza pona bolamu na ye. Voilà ni nako koloba na ba yimboka oyo bazui tana bango pona kolanda biso. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Pablo Mbungu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tozalakina communicateur ya Nouvelle-Hollande, Pablo Mbungu, Tosoli Matali, École au Congo, arrivé à président Macron, na Kinshasa, Tosoli Matali, multiplication ya ba parti politique. Togo Minasuka, merci à Kabouya Doer à la caméra, merci à Marve Matondo, mon lundi monnaie l'émission Oyo, Hardy mon grand frère propre. Alors à toujours à ce côté branché pour suivre cette émission, à l'assistance de Cynthia Mbombo et à vous chers abonnés d'Océan du Congo. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.